Mbote Peboye Malamu na canal presse ya Mokola lelo Bolimbisa biso ça fait au moins 2 jours mercredi jeudi bomonaki canal presse te ezali faute na biso te batata ba mama bande kona connait un petit problème technique grâce ya dextérité ya ba technicien ya canal ki télévision yangwana bozo mona biso lelo na ba etano na bino ika tuka Bolimbisa biso toutes nos excuses pour na des jours téléphone ouvert en bata mona ba omba simbaka et comme rouge bosali 2 jours bozo mona le meilleur championnat du monde tepo olingo lingate atona Camp Nou toana Barnabéu donc ce sont le plus grand stade ya monde et puis le meilleur championnat du monde et ça bon au Canal Presse Bolimbisi na 2 jours d'absence vraiment Bolimbisa biso joyeux Noël to ça bongo vendredi 25 décembre 2020 et ça bon mokolo Jésus Christ abotama joyeux Noël na bino baso obozo na biso na bandaku to ça bel et bien en direct sur TNT en direct sur YouTube en direct na analogie mbote na bino pe joyeux Noël na ebi que malgré couvre-feu mais beaucoup fêter ba Noël na bandaku soko ko bimali banda eba que 20h30 zona déjà na ndako parce que mbula matara sa décréta qui couvre-feu pour na lutter contre deuxième vague ya Covid-19 mbote na bino soki bo sepeli na Canal Presse lelo bo pesa merci na cette grande équipe technique au babundi vraiment pour bona na biso na banda ko na ba condition longo bani basé belawa na moni Gédon qui chargé technique ya Canal Kin télévision pour la première fois na moni esi ma caméra na Canal Presse mais atala ngo na musika lelo mo ka ba ya wana parce que azana problème makasi ya lokola to na problème makasi yango wana aye apoye mo kwa salam Serge Makoso mwana Congo central na réalisation Koupar Bola, Veyambata, Rodi Louadio, le grand maestro Gimpoutou, Joël Pembele, MCB Amavinga, une grande équipe technique bazar et puis Mote na Noël Ndia Mamakanda Weranson Serge Makoso Arolanda biso sikoza est-ce que ça na Kinshasa bon babi Werasa ya kaza na Kinshasa azolanda biso sikoyo depuis ma campagne et puis joyeux Noël na yo balobi le anniversaire Ngema Makanda voilà bon anniversaire na Weranson le roi de la forêt président ya orchestre Wenge Musica Maison Mère batata ba mama bandeko c'est bel et bien parti pour les 45 minutes les 60 minutes et lelo na bandi Serge Makoso na Gimpoutou pour ça sota 1 heure et ça la biso bien mingi Gimpoutou merci déjà d'avance pour na 1 heure boye malamu na le plus grand championnat na bango faut reconnaître le plus grand championnat du monde et ça bongo Canal Presse to ça na Barnabéu to ça na Camp Nou na bongo ça classico le meilleur club ya monde et ça bongo Barcelone na Real de Madrid boye malamu na Canal Presse mokola lelo suite il y a 2 jours il y a notre diffusion Canal Presse na za bongo inondé nazana choité nazana plaisir royamba mon amboka tison mbote de Mozulu mbote na intelligence de sur le plateau lelo mbote na bato sur Hollande c'est grand championnat la Europe Liga donc les grands championnats du monde le grand championnat du monde Liga parce que balandara bale baebi Ligue est le championnat le plus prestigieux d'Europe du moment, voilà. Sur le plan technique et puis moyen, la star au bâton d'ara. C'est-à-dire, à la présente Ligue parce que l'intelligence est dans le plateau de Salarake. Merci de Bonana Tison. Alors, maître Gabriel, oh là là, Gabriel Moania. Ndekozulu. Bon, joyeux Noël. Joyeux Noël, Ndekozulu. Joyeux Noël, Nabatunyon, so Bandekonyon, so Bazana, na plateau. En tout cas, na sepeli comme on a bandé cognos, eza
nazo considérer ngo lokola équipe nationale ya Chilombo Kisekedi parce que là tous en fond tous ont décidé si ko to former équipe nationale hein na équipe nationale ça inclut na kati ya union sacrée pour la République du Congo. Maître Gabriel, moi bonne fête na ba Congomani nyonso bisila bazali on a ko défendre l'intérêt général ata lelo le 25 ba mususu bazana na ba pungi mais biso tous en fond. Merci. Alors tous la partie il y a UDPS parti Mbote mingi Joyeux Noël nayo Joyeux Noël lisusu ndeko Zulu ndengo pesi ngai mwa mpifo ya koyeba na koingilo nzela etandike wayo na pesi longonya mokako sona tamu konje kolo mwana mboka Felix Antoine Tshisekedi elongo na molonga ni mwaye mama Denise Nyakeru elongo na bakongo manyoso bakolanda biso bipai na bipai mpo ba diaspora sans oublier ba ko débattre na biso to ingila ba onzela plateau o bazali bana bayena mopepe ya sika merci sacré pour merci Pati Élisée beaucoup mwana merci mabanga te oza émission politique le plus grand championnat du monde des Arandais ba débat et ça mabanga te alors maître Anissé Palou mbote maître mbote ndeko Zulu Joyeux Noël nayo Joyeux Noël na bat nyonso tozana bango na plateau awa na yo moko merci pe na bana kisenso nyonso pe na bandeko nyonso bazolanda biso bazo ba Joyeux Noël na bango lelo tozolobela makambo il faut toyeba ke na Noël boye esengaka bango bazana na ku biso toloba po bayoka biso. Merci beaucoup pour na occasion au PC biso. Alors Serge Kimbomba Joyeux Noël. Joyeux Noël ndeko Zulu na bandeko nyonso tout ali na bango na même plateau et puis Joyeux Noël na bana nyonso tout ya kalamu o bali déterminé ya koluka changement pour na commune na voilà na bandeko nyonso tout bali ko cha mokolo to pour na pétition pour na kobengana bugumesa ya commune ya kalamu si bango Joyeux Noël na lombango na ngana lobelo moko tete ndeko Zulu na oki moto moko aliki na etando ke tokozongela ngete yoka na beloko moko boya litre capital wana même pas atangi maenionso bakufa po na Congo barosi mukendi ba Thérèse Kapangala mais na kati ya bato wana bakufa po na mboka oyo achekomba musée Laurent Désiré Kabila ngana biwana aliko désorienter opinion musée akufa po na bakongomani te akufa po na intérêt na ye bato babomaka musée afidèle yango komaka pepe lokwa basala justice te poto babo solo c'est que pepe moto bomaka musée Laurent Désiré donc biso loko to kosega na tumba odo aliko bunda ya changement même si quand autre musée babomba ngo esegeli te to kundula ngo bakende ko kunda ngo place moso po ali makambo babengi démocratie te akufa po na mboka te na kolinga te confusion na kati opinion. Merci. Lelo sujet na biso to sur la bonne social mais rien n'empêche to ko fleurer peu moi politique muke mais sujet na biso ezali likambo ya couvre-feu sujet na biso ezali embouteillage à Kinshasa érosion inondation et puis inauguration à 500 de moutons le 31 décembre 2020. C'est ça notre sujet du jour. Est-ce que baso de moutons est aussi de sa embouteillage? Vers un bâtiment à Baoumou, na sena ko elanga ba image lobby bato baso tambola makolo pour ba kende bandak. Ce n'est pas du tout normal. Je crois Moule Betaki, jeudi mercredi Moule Betaki Kinshasa Zindaki. Est-ce que tu vas continuer boyer Nenguma Mokonzi Kinshasa? Est-ce que baso de moutons oyo baso inauguré le 5 baso inauguré na fin de l'année awa et quoi pour soulager tant soit peu souffrance du peuple quinois batata ba mama bandeko peuple quinois en particulier peuple congolais en général et ça pour souffrir lobi moi-même j'étais témoin il y a batu baso tambola makolo embouteillage moyen pour ça les athées bobi ke mikolo pe mbula soke beti Kinshasa ezindi donc moyen te na Kinshasa mutu no surtout fois commandaka avant 21h et puis le président Noël to na fin de l'année ba fête yango c'est ça notre sujet mais rien n'empêche boyeba que Dieudonné Kassembu a commis bon président YAFEC il remplace le tout puissant Albert Yuma et puis Raymond Chibanda Tunga Mulongo a commis bon président en comité à crise ya FCC il remplace Néhémie Mwilania. Là, on va effleurer parce que c'est la politique. Maintenant, banana maître Gabriel Mwanya, enfin, Néhémie Mwilania, mis hors d'état de course. Baché Pembeni, c'est Raymond Chibanda Thomas Moulongo, Solo. Le tout puissant Albert Yuma n'est plus président, il a fait
il y a conseil d'administration fait que c'est Dieudonné Kassembo changement bando kota. Merci beaucoup. Biso en tant que Bakongomani, pour le moment, toyebi que les tout puissants Yamboka na biso kombo na eza Félix Antoine Tshisekedi, hein, eza Yumate, eza Némité, hein, ça ce sont ezalaki makambo moko c'est trop privé. Toyebaki ke batuloko la banemi, il faut basuka kaka na basoro bazosuka parce que babandaki ko gérer mboka comme si mboka eza géré en procuration. Batikela bango procuration ke yonde gérer andako yo loyer, il faut les cas wande o kabila bana nde biso ba congolais. Banemi nde bazaki ba gérant illégalement. Nous savons que il fallait qu'il y ait souka bongo batulokola banemi na kati ya FCC, batulokola ba Albert Yuma aza tout puissant, azalaki tout puissant mais azalaki mutu moko azalaki favoriser kaka abandé ko sala la temps na ye. Mais pour le moment ce moment là est déjà passé. Par rapport au changement et salami na niveau ya FCC wana, en tout cas eloko ya sika na ya kalaizate Némi akenda Némi atikali. Dans quel sens? Si parmi les gens qui ont déshonoré le pays, ce sont des gens là comme des Némi, l'FCC, comment vous pouvez écarter Némi? Vous prenez quelqu'un comme Kabange Numbi qui crée et qui sème la division, azo semer division na mboka pour dire que non Congo Katanga eza ya tel, Congo central eza ya tel, Mutuloko la Félix Kabange Numbi, voilà telle valeur. Alors pour dire tout simplement à l'FCC, nous avançons que je crois que dans quelques jours il y aura les élections et un bureau définitif. Nous les Congolais Sangani na kati union sacrée biso batutu vota ba député, nous sommes conscientisés pour battre les records. Il y a ça en sorte que minorité FCC tikalata 6 na soi-disant 300. Comme ça les 500 députés ba vous allez rapporter na kati ya union sacrée pour na kosunga ba congolais na début année oyo. C'est un peu ça. Alors ndeko Pati, vous avez montré que le FCC va en ordre de bataille parce que pour ça, quand la il y aura élection au bureau définitif. Chibandazuma solo, donc le FCC se prépare et puis enfin c'est Dieudonné Kassembo qui remplace le tout puissant Albert Yuma. Merci beaucoup Mboka Zulu. FCC ils allaient conglomérat yaba escroc. Non. Conglomérat yaba non. Naningi ba terme makasité. Changement terme hein ko benga ba ils allaient conglomérat ba politique ba escroquer ils allaient association ya escroquer le congolais de Kozula dans association à 18 ans bazali association ya ba hypocrite ba scribe ba pharisien pe ba sadducéen bazana leçon moko ya kopesa ba kongomanité likambu ya FCC na minitio ezali te ke kolongola Némi kotia mwana mboka remoti banda non likambu ya FCC ezalaki likambu nde ya kolongola bango nyonso na wana na ndeko Kabila kolongola ye na FCC kolukande mutu mususu kotia ye azwa mutu ya train ya FCC parce que ko banda na ye moko autorité morale na bango na bao nyonso tu bayebaki na kozwa part ya responsabilité ya kokamba FCC basaleli yango na lolenge elongo banité pe bakumbi yango selon volonté ya peuple congolais ti lukola bango bazali baini ya Congo balingika mosolo ya Congo balingi kita o etonde ebele kati ya mboka biso Congo mais balingi ba Congo manité ba ko ingilo kati ya mboka biso Congo à quoi ça sert ya kopesa lisusu chance na eloko ya modèle wana babonga mande ko sala opposition ezali constitutionnel ba se préparer ko kende na opposition pe ba la kobunda pona ko bimisa porte parole na bango ya opposition na yebiki na nzela ya opposition nde ba ko yeba na kozala na maturité o ekosala ke epesa bango lisusu mayele ya ko yeba na ko connaître valeur ya peuple congolais liboso na ba réalité nyonso ko yengelo kati ya mboka biso na likambo o etali fake. En tout cas mwana mboka Albert Yuma azwaki ngolu ya ko diriger fake panda ba mibu ebele akomisaki yango lokola na lobakaka moi espace coutumier moko boy lokola chef coutumier moko boy oyo atikalaki kaka wana libela na fake mais ada ko sala ba réalisation ngala muté pona oyo etali économie ya mboka biso omoni likambu ya fake tant on a moni vraiment changement et salemi
pona ngai na pesi yango longonya pe mokakoswa puisque to mona ki etambuseli ya ndeko yuma na o etali ngomba ya fake etambola ki na ndenge elongo banité pe en plus ba kongomani toujours na o etali économie mboka biso to mona toujours qu'il y a des blocages et des blocages mais kotika bato lolenge wana kaka pona ko servir rien que ba individu au détriment ya peuple congolais et moi passe na mawa to boy clientélisme wana clientélisme à la Kabylie ba kongomani ba lobi ba lingi yango lisusu. Merci. Alors, Maître Anissé, d'abord, vous avez un sérieux problème. Na Palou, au fait, entre Palou et Mayobo, et Makiachi, qui est le vrai Palou? Le vrai Palou, jusqu'avant hier, jusqu'aujourd'hui, dans Roloba, et Zaya Mayobo. En fait, tout est parti. Na Liwa, il y a Antoine Gizenga, na Liwa, il y a Lugi Gizenga. Après, de les deux camps, Bakomelaki, ministre de l'Intérieur. Tant qu'on a lettre, il y a les deux camps. Batu na batu bakomaki selon ba base juridique na bango. Tango ekomi kuna ministre tango a confronté les deux camps a moni que quand Oyezaki na raison ezaka ya Mayobo, il a pris acte na oyo ya Mayobo. Batu wana oyo ya komeli a yesi bango que bango bazo œuvrer dans l'illégalité, ba continuer ko travailler ti ba organiser congrès. Congrès bazo organiser gouverneur ya ville a pekisi yango mais ba yo quitter. Ba organiser yango ba silisi. Bango kaka bato bazakaki illégaux bakomeli lisusu ministre même ministre ndeko Kankode je ne sais pas il travaille pour qui azo travailler pour ba voisin ou bien azo travailler pour la union sacrée to éviter azui acte na bato yé moko ayebisaki bango que bazo œuvrer dans l'illégalité. Alors nous n'avons pas compris est-ce que yé abosani que yé moko aloba que bato wana baza illégaux ou bien abosanité. Donc il doit nous dire quelle est la modification. Quel est l'onini est modifié na oyo va présenter parce que na kati ya deuxième lettre a commis l'unanimité alors que a condamné ki bango que monsieur oyo abano komela monsieur Ngam oyo akomela ki yé lettre azalaki na qualité parce que nomination na par le bureau politique ezalaki illégal. Alors le même Ngam a commis yé lisusu a zui acte. C'est pourquoi puisque tozomi tuna est-ce que ndeko Kankone azo travailler pour le chef de l'État ou azo travailler pour la bande de municipaux muto yé azo reconnaître azo Palou wana de manière illégale ayebi très bien ba message de Komaches ba message après ça qui contre le chef de l'État ça fait quelques jours passés. Alors lelo ya ndimi yé que azala ya bon Kakonde travaille pour qui exactement c'est ce que question biso tozomi tuna eza yango wana mais celui to yé na sujet à jour il a fait c'est donc les gens qui sont toujours ezaka vraiment pas. Alors sujet avec je vous assure que il faut ton un changement parce que nous avons beaucoup parlé par rapport à changement dans Mboko. Alors bateur nyonso oyo bazalaki bazosala obstacle na changement il faut bango nyonso bazala à l'écart to tchaka batu mususu ba nouvelle intelligence pour que et permettre Mboka kene liboso. On ne peut pas rester longtemps éternisé na batu moko boye la catégorie ya batu moko boye ba intouchable ce qui n'est pas bien. Est-ce que c'est changer stratégie et changer stratégie c'est un peu ce que ba Congolais évidemment ba l'axe Saint-Pierre est-ce que on a ce changement de stratégie il faut pas nous combattre de nouvelles figures de nouvelles énergies ya monde ko permettre FCC kene liboso si va continuer que na batu wana en tout cas ça là yelo côté ça je vous assure ça yelo côté parce que dans opinion et mon ani vraiment que batouana bazamba bé bazamba tu abiete alors ils doivent changer de stratégie pour que va présenter ma stratégie voilà yango ndeko convaincre so ité ba la ndeko fayulu na kasi yango ba opposition kasi yango ba tiré mutu banda kombela maso mais mutu banda mais asala ki awa dans l'affaire étrangère dans le ministère de la coopération awa il travaille pour l'autorité morale qui n'a pas évité puisque nous sommes yébi que les mutu banda allégeance na yeza na autorité morale na mboka tembe na autorité morale alors merci notre ministère. Alors, disons, est-ce que Néhémie a déçu Kabila? Ndeko Zulu, Mutuna eza kitoko makasi soki Néhémie a décevoir Ndeko Kabila. Le problème na mboka na biso sur le plan politique eza nini? Na sepela mingi ko bandela na be mission mingi na lekaka. Et loko Martin Luther King aloba, Martin Luther King aloba, un vrai homme d'État et c'est lui qui réfléchit 3 fois. Ce que l'on a monté la carte, c'est la classification. Il y a 3 réflexions. Il y a il faut réfléchir pour la paiement, apprécier la capacité. Il y a mis balai pour réfléchir pour les autres. Les autres, on est dans les peuples congolais, peuples bamboka, surtout et Sikalo Botami. Un vrai homme d'État, on a ça qui fait intérêt pour la Batoumussou. Les Kambouya Bandeko na biso FCC Zakinini. Bango bazaki plus redevable
na autorité morale na bango que na peuple congolais quel que soit place au bakotia ça musala tout le monde a ndeko Janine Mabunda tant azaki élu président de l'Assemblée nationale malali beso mataka na percho on a na ilamba na yebo na ati photo ya Kabila ala sabino c'était un message à passer na peuple ala sabino ke ngai ne na ye awa na ko servir autorité morale na nga na famille politique na nga et ça qui un message le loyo ne ko Tshisekedi peut à comprendre yango et que Kabila a comme une force na FCC na mboka o c'est-à-dire ba mécanisme ne c'est utilisé pour attiquer pouvoir wana sur le plan interne et externe lelo l'élection salami ndeko Félix Tshisekedi kani élection loko la gagné qui kiti ya bokondi ya likolo menace bazinga qui majoritaire FCC partout mais il fallait qu'on kende ensemble mais tant qu'on a dit qu'on kende ensemble mbula mi balé leki le peuple d'abord et monanité yemo ka sali analyste et la population o ya consultaki makambo ya zaki na mutu yango be population baki seli ya oui c'est qu'il faut na kende boy yango moni et senga ki ko basculer na auto basculer le lona union sacrée ezat dépotoir té ndeko Nehemi a décevoir Kabila oui a décevoir Kabila par rapport à makambo batinda ki ya sala ba ba yeba ki ndenge ba lingi na se majorité ya se wana o ba tiaki wana ba yeba ki ba osaba mécanisme nyonso pour ba renverser pouvoir ya ndeko Tshisekedi mais lo soke simbité ils ont échec pour la Nehemi voilà pourquoi pour la cause la maloba ndeko na biso lobaki OK FCC ezo senga bacha batu misusu te FCC bacha batu misusu ou pas et elle kambo ya biso te FCC bazana organisation na bango interne ceux qui doivent faire partie de la FCCT c'est-à-dire bango so bamoni ke ba comme ça moi c'est mon conseil mon autorité morale ta mon conseil FCC kaka bango so bamoni ba comité de crise Raymond Chibanda lobi malamu abi comité de crise au basali et qu'on remplacer bureau il y a FCCT et on remplacer coordination FCCT basali comité de crise pour pas bima na crise parce que rien qu'après que le ya bureau il y a Janine Mabunda directement tout le monde FCC comme botama na minute aux alliés de Zulu les informations on peut ça yo c'est à prendre avec beaucoup de sérieux bande ko belé ba député il y a FCC oyo bazana grand katanga bakeli susu comme une autorité morale kotali ça est que oyo le kami dans l'Assemblée nationale ils a pour la kotali ça est autorité morale que bato tiaki ba kamba biso FCC bilongi na bango comment il faut déranger likolo ya c'est-à-dire injustice et ma casse d'attendre à partage à gâteau et puis elongi ya Janine Mabunda na tête de l'Assemblée nationale et comment il faut déranger bango ba FCC yango basali loko wana bainga ba rassurer que RIA au voter bureau définitif de l'Assemblée nationale il y a encore possibilité FCC azongela majorité na ye azongela bureau là tala pour la rechuter tala Congolais au mental de Kinga Lubagi toujours zanga de vrai homme d'état même dans le moment où Makamozo s'est dessiné clairement même dans mon amouké en mon le régime est parti le régime passé est parti mais bon on va continuer kokele koko c'est éviter que le Gambon à Noël il y a bon année pour pas zoali sous Makambo ya bon défaut merci union sacrée de la nation union sacrée pour la nation ezat dépotoir té moi la mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le premier citoyen congolais aza mayele makasi mayele na evandi wapi parce que aza descendant biologique et idéologique et Tshisekedi bon bango bayele sacré que ba sala peuple voilà merci alors Serge Kindomba Dieudonné Kassem remplace Albert Yuma est-ce que ils a compte à rendre pour Albert Yuma au balobi il y a eu 100 combien on dit loi de 114 votants 14 carabas votés est-ce que ça compte à rendre compte ali compte à rendre na okaki ndeko moko abengaki bato lingomba FCC besco yo lobi il faut pas utiliser ba terme modèle wana ndeko Zulu ba escroquer peuple congolais 18 ans ya peuple congolais c'est là Serge sur bakangi canal qui nous s'appelle
te na kosepela na yango te mais bakanga bino pourquoi tozobunda démocratie mais il faut tout ça c'est ça que faut tike loko bazosaka ali lisu na mandat aussi mandat na bango kino kosala sima kana micro Serge Kindomba ça Félix batwana bato mérité le vide Serge Kindomba soki bakangi canal kin okolekala baetando mosusu mais bake chômage kokota donc po balobi mo escroc na na éviter que ça na moi ba langage mo tokolo ba direct na télévision mais évitons ba langage oyo et que blesser mutu ça bien et tout ça bon en direct donc soki to lobby to blesser Kabila na Lingomba FCC donc bango tango ba blesser biso na échec ya bilan na bango to bino ko moniteur donc ngai na koti etumba ya ko senga na président Félix Tshisekedi. C'est ça que wana bali na mandala c'est ça que mandala bango sila ko bafandi wana Kabila mo bafandi ça s'il te plaît Serge Kindomba donc Kabila ka sous président discipline c'est ça que si de ça ka de la mission ka bongwali un peu de discipline na votre un peu de discipline tout ça na débat c'est ça qui était tout ça na débat c'est ça qui était tout ça na débat il y a Albert Yuma Longo c'est ça qui m'a rendre Serge so bakangi canal ki na yebi bien aucun na ba chaîne musu ko ba bona c'est ça qui m'a ndé sili yango na ba Serge Kindomba ou soit tu dois canal bato beto ka souté ou bien na mono ça la besoin répondre te na ya nola na motuna na yo Kabi nani Albert Yuma kabiliste zéro risque ya zoka risque te akaye ndekomo babenga ka Moïse Kanga mosusu babenga ka Adolphe Luman bango komona bango te babundi lokwa bilenge nyonso Kabila sacrifié lokwa ba papi tamba Kabila na 18 ans ti PPD ko kufa na 2020 babungi te mais bango koka bango bali ba millionnaire babonga bango bazwaka risque te pona makambo etali Kabila shiko lelo yo na kati ya fake faut kotuna motuna moko Albert Yuma yali sa so crocodile te et ali peut-être bakandeli ende kozulu yeba yango yali décision il y a une entreprise union surtout ya Congo babandaka kolela na gestion ya Albert Yuma en tant que numéro 1 akamba yango mabe bilan na yezala négatif atikali jamais ko travailler pour un avantage ya entreprise ya Congo soki ali business te ba faire ya bandaki kosala kozwa misolo na ye lelo komki keno ndeko akomi wana to pese longonya to yebise ke kokota na nzela ya Albert Yuma te kobunga nzela te tala nzela ya peuple tala etumbo Félix ali nango kombo nango changement soki na kati ya bato bavotaki na kati afeki bakomprendre ete Albert Yuma akorépondre te na vision Félix Tshisekedi ali nango po na Congo yango wana batie libanda do sengeli ke moto aye asa nini asa mosala na ye motuno tuni bandeko concernant FCC yeba ke PPRD mangomba ya politique etikali babengani PPRD au sein FCC tango ki batanga ki kombo anemi batangi kombo Sadari batangi Minaku Bosa bali bato bakana kati ya PPRD FCC tikali me babengani nde PPRD ke balongwa bakende et puis na yemoko Kabila babengani na lingomba politique FCC na kopeso ndakisa de kozulo nazo conscientiser même bato bazo betaka tolo babike batikali bakabilis est-ce que yali normal mboka yali ko traverser donc politique ningani président ya parti visionnaire autorité morale accueilli même pas koloba un mot à dire na ba cadre ya parti même na ba militant na ye bato même ba votaki Sadal bali dessus na manière oyo Kabila bimeli Kinshasa accueilli na lola ba croyant ya koloba un mot a ko kitsa ba militant na motema obite na ka na pesa bino mbote po bomona nga kala nga pe na mona bino kala na ekopema c'est tout ba remote banda bato ba kenda kikuna asololi na bango bepo na 10 minutes est-ce que makamwa mboka ndenge FCC kuviboye Kabila ko pesa ko accorder bato wana 10 minutes ko accorder bango 10 minutes de donc je crois bien que Kabila makamwa mboka amemango na kiseriete yango monument fa banda 2013 na loba que ce monsieur Kabila n'a jamais été sérieux na yepo na moto ya moto babengi Raymond Chibanda ndeko lobi mala moto Raymond Chibanda c'est parmi ba ministre oyo ya mabeba leka na affaires étrangères donc bakaye na Alexis Tambwe Mwamba soko lingi ki okoye na affaires étrangères otangi kombo ya Raymond Chibanda na biso ba mama bakoko longola même bilamba siko moto abongo bokende kochaye na moto ya délégation balobi ke yende fa conduire
équipe wana ya crise Bazana donc kabana. ya lilokola te bato wana Na Mushobekwa nyonso aussi. kosala. nalobi na yo déjà Raymond Chibanda bato mosusu bakoya bakoyi biso vomi Némi ke Raymond Chibanda. Raymond Chibanda égal soki Némi ali mabe au carré, Raymond Chibanda ali au cube. Donc bako répondre te na besoin, donc c'est le moment ya ko conscientiser bango était chaque chose à son temps. Et ali basune de temps, il faut que comprendre yango biboto Félix Tshisekedi abeti Kabila eleki makasi. Et botu tango bakwesi biro ya mabunda. Elingi koloba ete moto ali na vision en Congo, c'est le moment ya ko quitter cause à la fidélité, na loyauté, na moto babengi autorité morale, colon noir Joseph Kabila. Parce que Kabila n'a rien à voir na makambo nyonso to ali kosema. Soka yaki na likambo ko ko sala na moment mabunda koyaki, il fallait Kabila sa nini à se prononcer même na Kolwezi après sa point de vue na ye na situation politique ya mboka. Pour la cité de Kozulu, on a évité ce qu'on accordé. 5 secondes. Le cas qui bat au balobaki Makambonanga, il faut 5 secondes. Non, écoute, on a pas saisi, c'est ça qu'alors, si c'est comme ça. On a un droit de réponse à c'est bon. C'est bon. C'est ça. On a saisi, c'est ça qui n'a pas cambo. C'est là. Zumsara Maloba, n'a eu que ça n'a droit de réponse. N'a eu bien malam. Alors, merci à Serge Kilomba. On saisit, c'est ça pour la vie. Quand c'est bien, c'est ça, c'est ça, surtout. On a sujet, on a besoin de Maloba. On a complété 10 secondes. Complété qui en tant que bilingue, en tant que nationaliste. Bisonege toza awa, na banande konangai. Ceux qui sont na plateau ya TV na kati ya FCC batumabe bazali batumalamu pe bazali na kati ya IDPS batumabe bazali batumalamu pe bazali. Donc on doit prêcher tous à l'exemple moko tozo pesa bato bazo landa biso. Ce n'est pas bien de taxer les gens des escrocs. Voilà. Il faut parler des aventuriers. Au sein de l'FCC il y a des farceurs. Il y a des farceurs. Non, Korbani français, il y a des français et ceux qui ont non, différence c'est ça, alors, tokende na sujet na biso du jour, tous un problème, il y a l'embouteillage, na ba fête oyo, tous un problème, il y a inondation dans la ville province à Kinshasa, tous na ba problème ba érosion na ville professeur Kinshasa. Alors parti Katanga, c'est bien de parler. Parti Malanga, c'est bien de parler la politique, mais on a des problèmes sérieux. Sur le bout de bêter la Kinshasa Zindi, embouteillage ba tambola makolo ba érosion na Kinshasa. Tout ça la nuit. On peut s'en aller c'est là pour parti Katanga. Merci beaucoup mon mboka. Likambu ya ba érosion, likambu ya bosoto ko ingilo kati ya ville ya Kinshasa. Les cambo ya bakaniveau bouché na les cambo etali difficulté na nzela ya transport en mboka biso ya ville ya Kinshasa na koloba boye mwana mboka Gentili Ngobila wazali gouverneur ya ville ya Kinshasa ayelaki biso moko ya programme waye oyo ayebisa kita mokonzi ekolo Kinbo Peto mais totikali komona te soki Kinbo Peto yango yaki na yango ezalaki kaka moko eloko ingelaki na nzela ya 5 chantier oyo etikala pe eloko sila te topé ayaki réellement koya komemela biso système ya salongo oyo esalemaka na tango ya Mobutu ou bien ayaki réellement koluka solution na oyo etali basalite oyo koyingilo ville ya Kinshasa azana ba bourgmestre na ye na ba différentes communes ya Kinshasa. Est-ce que ba bourgmestre wana la responsabilité est partagée? Toujours moi attaque bourgmestre mon côté la ville ya Kinshasa alors que la responsabilité ya koyeba na komema salubrité na kati ya commune waye pour na compléter yo ba véhicule oyo kufa et kandi ba balabala même pas un contrôle ya longola ba véhicule et l'autre côté ba bourgmestre bazali wapi baza wana kaka pona koluka mosolo batia yango mabenga bango babala basi 20-50 batonga ba immeuble batika ga biso peuple congolais pauvre kotala pe komona ye moko mona mboka Gentili tala zando munene na yebite asundoli zando munene to ezali nini bo soto na nzela ya boka sa précisément wakadingo kende ti na avenue du marché foule ya somo ozuna veille de l'école foule ya somo mais nazo retourna mwana mboka Gentili Ngobila il y a un problème oza koleka entre ye
na bato na ye oyo atia bango responsable à niveau ya marché central ou bien likambo nini oyo akendaka nanu koluka moyen ya koyeba na komemela biso oyo ezalaki baliwa bato bakufa ebele na nzela ya mboka ya yumbi ayesu na ville ya Kinshasa atala maladi alinga memela biso su po eboma biso tokufa Kinshasa ezindi ce n'est pas le gouverneur baconstitution anarchique. Mais gouverneur à ville Azali, il travaille en collaboration avec le gouvernement central. Est-ce que Ayek n'a pas consulté ministre il y a urbanisme et habitat, a consulté ministre il y a infrastructure pour que la disposition pour la protéger parce que les cambios d'inondation il y a un problème sérieux dans Mboka Zulu et ça les cambios caniveau caniveau au babelge batika parce que le système babise babise wana ti lelo et boucha batu batongi banda kulikola bi net musu pas na ko na limiter na kingabo c'est trop ça image en boule la commande même là trop ça image en boule la terre mercredi voilà continue na uti ko ça même commande à boîte yango eza ko koma déjà mikolo ko ya po sunganga ne fiscal déplacement sur mbule beti commande à boîte na sali commande à boîte na bombe tende ko zulu parce que pas na ngai kuna kingabwa soki mbule beti na eza ko sukela ngai ti na kingo na zuna matisi bana likolo ya batol na mwasi parce que choix moya ko sala vraiment exact papa moko batongela biso ndako kuna likolo ya mwa pont o basela biso ba belge batika soit disant ayant droit moya ba lobela ye exact et likambo na so toza kosenga na l'état basunga biso soki ba déboucher ba caniveau wana soki akwa buka ba biso wana basali nouvelle construction et ko permettre le passage et écoulement ya mai e ba ko za ndenge longo bani pe eloko na ko bakisa likambo ya transport na zo e bate ministre provincial la ville ya Kinshasa et le ministre central boko sunga biso te botieli biso ba ujana na nzela pona ko beta batu pona ko maltraiter ba chauffeur à tel point que ujana mo ba ko beta colonel Mbata na baramoto na biso ke zaki scandale na ba garde corps na ba siliki à tel point que ngeli masase betama tozo ba te musani o ba pesi ba ujana général Amuli toza bolingo na yo pona ko mona musala malamu mais sunga biso pona likambo oyo ya ville ya Kinshasa parce que ba soda ujana ba ko aider biso te transport comme il passe pour obima il faut avoir au moins 10 000 francs 20 000 francs est-ce que la service à transport vous avez landela ba demi terrain à ba chauffeur merci alors maître Gabriel est-ce que baso de Muto ba ko inaugurer le 5 et le 31 décembre 2020 et kusunga na likamutala mbouteillage bason de moutons oyo ba ko inaugurer le 31 et kusunga comme si dans le sens que banzela solution ya ko silisa embouteillage na Kinshasa en tout cas ko diminuer embouteillage ezaka na bason de moutons te mais solution ezande talambula soke beti na Kinshasa ouais o komi na Kinshasa na oui na lingwala ezama wato inauguration bason de moutons toke inauguration bason de moutons et que sunga moi embouteillage mais solution pour embouteillage ici là ba route eza secondaire wana na ba commune ya Kinshasa ba Wangata ba Croix Rouge ba plateau nde biloko ya Itanga na Sankuru nde il faut gouvernement central tozo senga na mokonzi ya mboka ye moko akita sur terrain atikela na yebi ata kombo ko benga bango atikela bango tante ye moko akita sur terrain atali avenue Wangata ba Sankuru ba Croix Rouge pour mutako soki mutazo kende bon marché ako s'engager à partir à awa directement se retrouver na bon marché soki nzela ezali aussi longtemps banzela wana ezate en tout cas embouteillage na Kinshasa eza vraiment difficile ndeko tu koloba makambo ya Zando pona Gentini Ngobila ayate pona ko aider ba congolais comme il bête ça mutu pas mo gouverneur a été élu il a été élu pour la République Kinshasa Gabriel mona botika politique a mutema mabe non mutema mabe ndeni c'est toujours pourquoi to que le gouvernorat na opposita kana gouvernorat te aya pona ko sunga ba congolais te aya pona ko sunga ba kinois te aya te pe po sunga président de la République te soko moni mutu abengani batu na Zando akangiti Zando eza pona koluka échec ya président de la République wana babenga kango na lingala boma tant ezoleka ba kongomani ba kinois bazo silika de l'autre côté président de la République azo ba problème c'est un peu ça ba bourgmestre sur le kola oya kalamu wana celui-là en tout cas na premier trimestre oyo soki biso toza ba congolais ba kinois il doit partir ba bi pétition mo peso ça le makuna na kalamu wana ko soki ka konda zo signer ba arrêter ba tumususu il doit s'apprendre de ces bourgmestres là
eza bourgmestre ya commune ya Kinshasa mususu ya PPRD wana yepe son utilité eza te mboka eza ya PPRD eza ya IDP c'était mboka eza ya bakongomani ya bakinua bourgmestre ya Kalamu bourgmestre ya commune ya Kinshasa ozomona bazosala baaventure kadima azomimona aza tout puissant kadima il va partir au Sakalamu donc sur la régie des eaux tu peux bien que na yolo ma ezalaka te déjà régie des eaux atika manève nous so sala ko leka sous DGT soka zo arranger makamba maité ya ba congolais merci na jour ya lelo boye maya ko sokola ezate ata sali ba démarche peut-être aza Kasaye le pays n'est pas le pays de Kasaye le pays n'est pas le pays de Swahiliphone le pays eza pona ba congolais lelo ba tozo zo maité na Kalamu ma ezate ba tu ko benga ke ma ezate merci atika ba démarche wana makambo tozolo ba Félix ezo kabiso ke na régie des eaux musala ezate bazo déshonorer régie des eaux président de la République maître Anissé yo pe na Kiseso kuna ya tout un problème hein Kiseso d'abord est enclavé Kiseso so mbule beti Kiseso et dindaka question na tuna yo quels font les bourgmestres musani basalaka ndeko Zulu bourgmestre wana ozomona wana alala na commune ya Kisasa awa adjoint na ye alala na soki munga fula te commune eza ngambo munga fula balala kuna aye na 9h avali na bureau atali na wenze kuna kotiza batu ba taxe ba zu combien azui atie na poche 13h ye wana est-ce que ça la ratama tama na poche tu n'as pas de preuve maître actu non mais est-ce que comment na commune mon compte ya l'état oyo bambongo ya commune maître Anissé ba commune ezala ba problème ebele mais ba bourgmestre mbongo nini bazozwa pour basilisa ba problème ezala na ba commune chaque commune ezali na ressource na bango mutu na mutu akuse contenter na ba est-ce ba ressource on a ekoko il y a pas de problème ndamu wana emona na ke ndamu to zuwa to saleli ya ko msala moye c'est ça le problème en fait na Kisenso problème to ça na weza enclavement ya Kisenso eza dû ya mauvaise foi ya ministre national nanu ya infrastructure Thomas Waka atimoli mabulu bana commune ya Kisenso ti campus na intendant atimoli mabulu po basala nzela Thomas Waka akei atiki mabulu wana polele gouvernement oyo yesika tango basalaka erbo yesika basalaka état des lieux ya koyeba na domaine de l'infrastructure routière par exemple na kata ya Kisasa awa quels sont les travaux qui ont été abandonnés au biso to continuer pour to silisa non mais ces messieurs là est venu avant ni na yiti 2 ans yango nzela wana epandi ko timola lisusu mabulu koleka donc commune ezalaki ya mabulu nzela oya yeko sala l'état yemo yeko sala tiki mambende et continuer ko timola mabulu ti lelo banda ko batezokende mais ce ministre là est là avant il est calme azo bagaza ministre donc bakozo moment même le président de la République actuel les aba collaborateurs là ministre on a nyoso il faut pas démissionner parce que ils sont incapables ya koya na kolela la population alors mais qui c'est son problème mususu ezali problème ya ba construction na archive ndenge toloba ya Kisasa mubimba parce que Belgique tango ayaki ayebi capacité d'accueil il y a Kinshasa oyo ayebi que telle commune bat faut pas à la bobo donc le plan et urbanisation est seulement qui en fonction il y a la biloko wala mais lelo batu nyonso ba outil intérieur exode rural esalemi batu aye kotonda awa babandi kosala ba construction même dans ba place où il fallait pas batonda alors ce problème là tant que toza tozu solution na ngote balobi awa ba caniveau nyonso eza bouché effectivement parce que d'abord entretien exact batongi ebele nombre exagéré tout comme la surpeuplement alors dans ces conditions là ce moule beti il faut étendre mananzela alors pour que tout comme na suka na il faut à tout moment à tout prix ba disposition pour que curer ba caniveau peut permettre ni tout ça donc on a pas problème ba route secondaire qui fait ce ça na nzela des na par là oui kawana toza na intendance bato nyonso baza na campus bato nyonso baza na plateau ba professeur bato nyonso baza na livulu pour que le centre ville pour que le Kimbanseke pour que le wapi il peut passer par Kisenso ba yema tete après bakei ou bien bato ba wuti koto ba ko kende par qui matete Kisenso ba ke campus mais tant nous sommes sur le kaka na rond point nzela wana secondaire na weza yango ya Kisenso mais quand on est en boy ko sala nzela wana yango yemo na rond point faut passer dans les na rond point embouteillage moko aux attentes il est 22h de cooking wana ba ni maka na bingate embouteillage ngati donc il faut vraiment pas désengorger
ville à Kinshasa à partir de la route secondaire. C'est là qu'il s'est soit il faut ici là. Tout le chef de l'État il est là qui s'est soit occupé à côté Bissonayo. En 2023, tout vous rappelez. Merci. Tison. Nous la Soukebeti Kinshasa après la pluie, c'est le mauvais temps à Kinshasa. D'érosion, embouteillage. Prenons le cas de Kalamou. Nous la Soukebeti Kalamou est à Kozinda. Alors, pétition contre Kadima. Vous avez montré que la population à Kalampé, on a raison. Nous avons deux volets. Toute la science na mesa, toute la conscience na mesa parce que science est une conscience et une âme. Si nous avons zate, il faut plutôt l'accès à la bateau. Moi, je vais sur la télévision. Je respectera beaucoup plus ma magazine. Force à magazine eza niveau il y a invité au Bengaka na matière grise au ba bimisara tant bazo décortiquer ba thématique au tchara na mesa au ba congolais ba yebi makambute ba comprendre que ah so likambo ezabwe so likambo ezakande bo mais so sala meza ndenge ezalaka te tuko kasete wa biso de occasion la ngitongo olati veste chemise kitoko toye to na plateau ndeto l'équipe bato ba olanda biso na télévision na mayele te to tiko kosa peuple congolais so musala ya communiquer comme cop c'est très dangereux pour la société yango na otako le bawa union sacrée pour la nation ça dépotoir te Félix Tshisekedi a créé un monde de sainteté a créé un monde de valeurs bata valeur pona mboka etombwama pona ya mutuna nayo na yo kia la lobia wa bunguma se kala mfalo moi tala kala ndenge komi eloko mozo sala mate aza incompétent na landa pende ko siège de monsieur Leki a que même plus loin pour ko sa congolais que azaki nommé na Gentini Ngobila na landa ke semene Leki na monsieur Lebele ka na tani nga bi nzambe tukumi wapi na mboko tukumi wapi na mboko nande ko ti ko recadrer wa to ti ka on a tsabatuke FCC nde bangonde ba démon to ti ko qualifier ba escroc mais qualifier ba farceur a tombé de l'eau moko na certains vraiment makila il y a pas longtemps c'est la malembe la question il y a une ça c'est le classico. Le problème c'est quoi? Après la pluie à Kinshasa c'est le mauvais temps. Embouteillage, par érosion, construction d'un site. On a quelque part, même la personne qui me dit qu'elle a Mozindaka. Par quand il m'a appelé, moi je suis allé le côté. Aujourd'hui, on a une pétition, on a répondez la question. Tokei, disons. Nous devons développer la personne qui peut yes pour la question. Tokei. Quand il me fait le rapport pour Kala Moussé Moule Beti, Maïzotonda. Non. Zéla. Non, on a vu que dysfonctionnement ya Kadima. Dysfonctionnement c'est quoi? Mais on a fait protéger. Mais comment que c'est Gabriel une seconde pour éclaircir 2 secondes. À cause de commune à Kalam sur l'avenue Victoire na rond-point Victoire Liboulou Ezawana en tant que bourgmestre Liboulou wana ça plus de 8 mois Ezawana ça c'est pas qui fonctionne pas qui c'est-à-dire bref parce qu'il est compétent c'est ça voilà. Et Mimi et ça la survie à la commune. Batax et commune il faut vivre logiquement selon la loi. Hein? Et puis en réalité le lot. Batax nyoso
nyonso esalaka commune vivre commune subvenir na babesoin minere ya commune na ye ezonga na ville voire même taxe ya préavis omoni babiloko minene mingi omonaka na commune tele baka kalamu te bino mosu ya minene omonaka na commune magasin mwa minene ezonga na ville okei oye kuni na bobulese kose kopusana te ezonga kuna kopusana te ezonga na biro kuna c'est-à-dire batikela badep biso na kauko moi je suis natif de la commune de Kalamu batikela bongumese ya Kalamu bawenze na commune ya Kalamu bawenze comme 6 te et puis bawenze ya mike zwatan il faut sortir que investiguer quelle est la commune ba bisolo ba taxe ya luta na bawenze batikela te ka wana ba bisolo no journalier ne ko ta comme 23 000 francs ba venir waza poche ya wenza na kolongu ya kauka c'est-à-dire et bien ba pesa lo papa et puis mara seul lui pelé 23 000 francs sikoyo ba taxe minene nyos ezonga la ville au niveau lobela mokonzi ya ville ya Kinshasa Jatini Ngobila asunga ba bugumese wana ko ba souvenir na ba bese wana soki ba sali en note que bazo ba taxe wana normalement c'est la loi ba répondre le ministère de la commune de l'État de Tcholobi libulu ko minene ça nzela ya victoire wone kenda tinete bima okuma tikuta Ethiopie ente ko panzana nana ko mutso ville na reposer la maleko na mutso tu la reposer c'est le temps de faire acheter c'est ce que moi j'aimerais pas c'est le makambo bo to maîtriser chité eto yeto ya kosa ba congolais papa donc comme ça c'est ça la recette yoka c'est ça que moi ba mimi ya Kalamu kaka te mais quand on le voit il dit c'est commune aye beaucoup de ça là la sur la gauche aya la tour azimbo a tient la poche on dit ça la preuve bureau le problème c'est chité le problème c'est quoi des fois des questions pareilles oui comment qu'est-ce qu'on place ba besoin nyonso au mona nini et quand la commune au commune et répondre à la besoin minère comme le baquet quand il m'a fallu loi pour initier pétition pour que les micro et ça m'a bêté maintenant vous avez cause ba congolais que Kadima a été nommé par le gouverneur de la ville et ça le coûtait moi ma bête nommé dans l'ordonnance présidentielle à l'époque à Kabila n'est plus président de la République ndenge ça wana bugumé sa Kalamu ce qui Fati a jugé bon le cours de l'élection à la municipalité salamité oui ordonnance et abroger ordonnance au moment bango il peut le faire mais il faut tout le temps alimenter comme il faut merci problème la cité 2 secondes problème il y a embouteillage problème il y a inondation dans la commune c'est un problème purement urbanistique tant qu'on soit Lélo, ministre de l'urbanisme, ministre de l'urbanisme et coalition de quelque chose. Est-ce que c'est un technicien? C'est un urbaniste. Tant que vous avez un ministère technique pour politiser, on vous a mis. Banda parce que ton matière, celui qui va conduire les colos, va construction anarchique dans la commune de Kalamu. Merci. Pour le poste de Congolais, c'est la haine contre Kadi. Merci. Oh, ta science n'a même pas n'importe quoi la télévision, on ne peut pas parler. Merci. Nous ne sommes pas là pour la Dima, mais nous sommes là pour le Congo. Kadima n'a pas de valeur républicaine. Kadima n'a pas de valeur républicaine. Est-ce que vous pouvez la valeur républicaine, monsieur Abba? Est-ce que vous pouvez la sacrée, c'est pour toi, monsieur. On a le de peuple de la plateau. Tison, merci. Passionné. Merci. Pétition et c'est une amie. Non, Gabriel. Pétition comme une amie. Et puis de deux. Après la prière, tout ça, c'est le mauvais temps. Est-ce que Basso de Mouton et Guélia pour soulager Bisso dans la bloc de Taliban embouteillage peut érosion à Kinshasa? Na sengi protéger Bisso comme na protéger na plateau bande go balobi to okaki bango parce que ndenge nazo baboye na uti kozwa message que kadi matindi ba pomba na se bana ya ba sportif ya judo pona le kuta Bisso ndenge to ba osala aka sportif comme suye modatindi bango un message kaka siko to baye na shawa na bandina na vana na makamba petition problème ya Kinshasa bandeko balobi yango bien te 5 minutes gouverneur Otwali na Ngobila n'a pas de vision. Difficulté yango wana ndeko Zulu Otwali na mona Kinshasa. Quand vous prenez un monsieur comme Ngobila, gouverneur ya Kinshasa,
idée ya ngobila ou bien idéologie nini ngobila ali na yango comme vision ngobila ali na vision mon côté na kopesa ondakisa ndeko zulu mpona bakongomani bali kolanda biso pétition ezotama na assemblée provinciale mpona départ ya ngobila na bureau na ye ya Godin Poi ngobila bengi badepute bali poste na ye alobi na bango bobanga eloko moko te ngai pesa na kota na union sacrée moto akosala ngai eloko asali nini arrêté yango nayebisi mesi ngobila ete union sacrée bali na besoin ya résultat et ali te kobomaki Kinshasa et puis ali na vision te ya kosekisa Kinshasa siko kimbuta kundaki yango oyo beta tango lobi ke poko ti na union sacrée moto akoko simba yo ali te lelo yo Félix Tshisekedi ali na besoin ya eloko to bengi changement partout nenga bundi na sommet à l'état même na Kinshasa yango nazo encourager ndeko Mukebai ndeko Peter Gazadi ndeko Magwa Gabemba pone tumbo bali ko bunda na kati ya assemblée provinciale ya Kinshasa pona koluka départ ya bureau ya Godé na mese ngobila wazali sans vision po ekuna babenga ka SAP akobenga député bisi bango na lati sosi ezokute 15,000 euros akokosa bango ke même plus loin pour la babike yeso ka uti voyage aye ela ka mokonza mboka ba sosi Weston le président de la République n'a pas d'amis mais ngobila wana il faut eba yango tike loko babenge na zongi na kati motuna naza en face ya moto kadi matindi yeyo ndeko nanga tizo na yebi mwa kala na yebi mission ndenga alibo batindi ye alobi akoselinga makambo wa tuna ni ye alobi ke babotola komi na kalamu parce que ali komi no ngana etalaka pétition na ngai esiko na bandaki yango liboso na kimbangu esiko dozwi 6000 signature ya bato na kate oyo kadi mavanda kuta ya ola s'il te plaît quand même toi tison yango na lobi protéger biso ya ali moto yo ya biboto ali sportif c'est comme ça donc na lo ya bato kadi matindi babeta biso wa ya sali di nom toke bayaki samedi tison alaki lelo pe babaki sa biso ala se mutabeta mutaza wana pe yaki méthode ya kalabando sa biso lelo soki kadi mamoni aza leze na songi na motuna na yo voilà alobi ke babotola kadi mabataxe nyon surtout komi na kalamu ya kalango sute yali makambo lokuta kadima c'est parmi bafan série non seulement ya Kibuta mais c'est aussi bafan série ya gouverneur Ngobila oyo ali sans vision na ville ya Kinshasa soki ali na babugume so bali privilégié na tous les gouverneurs oyo babomi Kinshasa kobanda na Kibuta na Ngobila oyo baprotéger babugumese c'est kadima ali parmi bafan série c'est parmi 5 bugumese oyo babénéficiaka na avantage epa babugumese wana epa bagouverneur alobi ke babotoli bataxe koloba babotoli kadima bataxe yani makambo lokuta komi na kalamu ezwaka bataxe na yango mais le problème toali na bugumese oyo azali sans vision n'est pas manager alobi ke komi na kalamu yali au moins na 5 wenzobe 4 ndeko nanga zwa victoire mobimba maître yeyo atambwaka na victoire bandeko nyonso tu soki deja ozwi transport okomi na victoire na monument wana ya Baptiste si déjà wenze mobimba yango wana victoire mobimba tiokota vraiment kota yolo kota kauka donc problème na biso ya like moto ya zali bukumes na manto na ye ngobila le roi bali na likanisite pona makambo etali développement be changement ville à Kinshasa conséquence et puis soke ya yebete mikolo oti kolekata mukadi matire bapomba lobike yeba komi na union sacrée donc il y a zepo na union sacrée yemoko kadi malobike doso take po na nini pa komi na union sacrée alobi même réunion nini osuka ya kota perdre son image bobi misango donc pona suki sa pétition na biso nazobisa kadima tokorekile te tokobanga te atotiki bapomba soko mono ali les na makambo tozoloba moto afinga ko ali te totretaka nde compétence so bande gosebe komi na kalamu to tondia tolobela makambo na te pétition na biso tokokontinue nango lokwa tokomi na 10,022 signature tokokontinue na yango tina suka et puis action ya suka tokosala na victoire po tolakisa bino ke bahabitant kalamu bazosenga de tokomédiatise yango mpona nini bomona yango et puis nayebi tata mosusu na yo bato bakoka kosala trouble bakataka bapapie wana akotinda aza journaliste ndeko na ngai oyo nalingaka mingi mais nakamwe eke lelo aye na service ya kodefendre sankokadima meme na kauka bato babayeye po ye moko ayebi résultat na kauka wana soki mbula ebeti condition nini toyaka nango kote kuna merci alors naotanga bamessage après naopesa bino une minute pour la conclusion voilà ndeko zulu ndeko idps ayebake sur terrain action eza te baza kaka makelele na tv Israël Misandu ndeko zulu omoni moto ya palu
alobi ba ministre union sacrée bakosala kaka mpona union sacrée et non pour le peuple congolais mawatro. Canal Presse ndeko Gabriel Fachi le tout puissant au reconnaître les lots au connu déjà que le place na union sacrée. Ah Gabriel, bonne fête de Noël de Kozulu Canal Presse et tous les staffs de Canal King, sans oublier nos invités du jour. Inspecteur judiciaire Moïse depuis Mangafoula. Ndeko, merci pour ta neutralité, déontologie oblige. Didier Salazar, merci Ndeko. Ndeko, Zulu, Tolingi, mais moi remarque, pourquoi ce Ndeko, Alain Bolodjoa, Azoloba, au Katakaye, Aza condamné Tekaka, Robin Félix, président, Nakataka été, mais le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Voilà, merci Mingi, joyeux Noël, bonne fête, Nabaja, il y a Canal King parce que Bochaka Biso Kimia les avant-midi. Julia Mabamba depuis ma campagne. Ndeko Zulu, Tokosuka wapi, gouvernement union sacrée ko bima journée ni. Biso pe tozo c'est le gouvernement. Voilà, Ndeko Zulu, Serge Kindemba azalaka na parti nini. Serge Kindemba azalaka na parti nini. Une seconde, azalaka na parti nini. Bakinanchi yebi forme do atuni motuna na parti na ngako na ngo pour ya peuple tumbo Félix azobunda na kombo na biso parti. Merci. Ngi opemi na kino ezili fona na malamu. Ngi tere na biso parti na biso kombo na ngo Congo na Zanzibar. Et si alors, et monsieur Siri na monsieur Serge Makoso, tokoza une minute de conclusion. Une minute ya conclusion. Ah d'abord ça c'est une minute na tcheko. Na une minute nazo ndeko na bosani makombo muke. Ndeko Tizon. Nalingaki naloba na kati ya kimia nyonso ke oyebi makambo ya mboka oyo te ndeko nanga ozo comprendre oyebi makambo oyebi mboka oyo bien te biso nde batu tosi to risqué pour na mboka oyo plusieurs fois. Cela veut dire on a été à l'armée tosali boye pona ko défendre patrie na nazo tanga kombo ya Kisekedi te po apesa nga ndaku te apesa nga mutuka te. Je ne suis pas un parvenu. J'ai été à l'école normalement. Une minute. Je travaille. Je gagne plus que même un conseiller à la présidence, pour ton information. Allez, conclusion. C'est pour dire que Nazo décourager il y a les dysfonctionnements. 20 secondes. Où est-ce pas taxe d'autorisation wana nyonso? Des petites boutiques. Nous tous on a habité Kauka. La commune est trop sale. Il ne faut pas te faire. Moi, on ne peut jamais m'envoyer ici pour me donner $100. Aucun ministre n'a pas mis sa Kabila. En tout cas, au Salat, même à Kisekedi, pour aller me donner moi $1000 dans le Belén à TVA, en aucun moment. Je ne le ferai jamais parce que je me connais, je sais que je serai président de la République un jour, je serai le premier ministre, je serai ministre. Je me connais très bien. Merci Gabriel. Une minute de donc il faut savoir ça. Une minute de comparez-moi avec Kabila. Une minute de il n'a pas de valeur. Merci. Merci. Disons une minute de conclusion. Disons une minute de conclusion. La émission. Ah, une minute, la Liga. Ouais. C'est ça, une minute. Classico. La classico. C'est ça, classico. Moi, on a commis dans tous ces états. Avant d'expliquer ma place à Salaka, à gagner un peu. Laissez-moi parler. Laissez-moi chuter. Ah, vous avez une émission. 60 secondes, c'est là. Conclure. Chuter calmement. Je conclure. Non. Il y a bien la conclusion. Ailleurs, on n'a pas d'abord. Aujourd'hui, minute. C'est Abando expliquer biso à toucher à plus que conseiller. Oui, ok, c'est normal. Oui. C'est ta vie, papa. Ok, on n'est pas venu pour laissez-moi casser. Tokei. Et puis on va la salle ratée. Tokei. Je ne sais pas si je suis qui. Non. Un peu de discipline. Tokei, disons. Bah, comment les Rwanda, nous t'avons comme Mokonza Moka, oui, dans la vie, il faut rêver. À la tolérance, on a mis la tolérance. Oh là là, tu me promets qu'on va soutenir la chose. 10 ans, où bien appelle ça par le bakoto. Nangina Talisana, nous, les quoi, à la gauche, Nangayawa. Qu'on a l'ambition, c'est bien. Qu'on dénoncer le mal, c'est bien. Maintenant, on peut qu'ils sont dans le tolérer à ta mouquette. Quand ça ngaï de la Fandia. Je suis envoyé par Moutoumoro pour défendre. Je n'ai jamais fait ça. Et puis, pour un an et Kobanda, démarche dans la casse.
hein, et ça y a un plateau où pour décourager vous les coopérants. Parce que communication sur des questions essentielles de la politique à Moka, c'est comme un cop Yabatou. C'est par là dans la science et dans la conscience. Merci. C'est là la chute, il y a sous capot dans le Ndeko Serge. Ndeko Serge, il y a une singaïke. Maza parmi bateau Kadi Matindi. Bamsou Baza la Seba Zenaye. Non, c'est pas ça le débat. Non, non, chute. Il n'y a pas chute dans la chute derrière le Bongo. Je suis journaliste averti. Merci. La salle Jido Zabo. Merci beaucoup, Mboka. Merci beaucoup. Akosenga na tata mokonzi ko kabiloko mitambo. C'est ça le débat. Na o etali gouvernement ya union sacrée pour la sociale ya Congomani et ça vraiment une réalité. Merci papa. Ya liboso na websa tata mokonzi ko atia mission na etali agriculture. Voilà. Agriculture est la priorité des priorités pour que ba Congomani basanga ya kolia te. Conseil tata mokonzi ko atia mission na ba route de dessert agricole soit entretenu en urgence. Ba bongisa yango na lombangu pour que elle va permettre de la consommation va un peu mise à la disposition. Il y a mis ça dans l'ancien temps que dans les cambés de justice. Justice est à la lutte sans merci. Sans pardon. Parce que il y a des priorités au biso to lingi makasi pour la position de Mosolo à l'état au nyoso ba yibaka ba bien nyoso à l'état. Et il y a mis na bosenga na tata ko ko moderniser pêche. Pour que tu aies un grâce à Kolia bio, il y a politique de rémunération en aide. Merci Ndeko. Une minute pour la conclusion, émission Sili. Une minute, merci. Nalingangi na yebisa Ndeko ya Tison à comprendre que commune ba ressources ezalaka. Biso to lobite que bazala ba millions. Mais moi ndambo bazwa ka na rétrocession ata ya difficilement. C'est ce que nous demandons. Ce que nous dénonçons, pourquoi le gouverneur a atteint la rétrocession. Le gouverneur a atteint le gouvernement central a atteint la rétrocession. Ce que nous en complicité. Voilà le par rapport à ce sujet, l'autre transport. Transport, parce que les âmes parce que nous sommes les âmes nous sommes parce que la route. Il y a secondaire et étaté. Ce que nous avons dit, du sens, on a zongeli yango ba travailler yango ndenzela ya rond-point ngaba amutana na rond-point ngaba ekosila par rapport ya Palou nana lobite que ba ministre ya union comme ministre ya union sacrée ça namte jusque là ministre ya union sacrée zate ndekona lobi ba ministre ya union sacrée ba incompétent non moi j'ai parlé du ministre ya intérieur parce qu'il a vu deux actes contraires a vu acte ya libération a vu la mibale mais a justifié la mibale modification on est yepona nini c'est de l'incompétence c'est ce que j'ai dit merci donc le ministre allez émission Sili Serge Kindoma une minute je vais les ala calme émission Sili hein nous allons calme bato bi makala mingi na camp na on a Barnabéo zano calme Joël Pembele c'est le meilleur championnat du monde hein Joël faut comprendre une minute émission Sili na mayo elobamaki na kombo na ngai moto okadi matindaki na kombo ya ndeko na ngai Musada ya lielenge loko ngai na gogo répondre teta muso ayebi makambo ngo te kadi mapakoma bugumestre ya kalamu ye moko tokutana na ye na yolo tango ayaka beta ngai na bapomba même na matonge liboso église sans pressé aloba na ngai lobi yolo ko lo simba ka Didier Etumba zali parrain na ngai pona ko mabugumestre ebe loko Etumba sala de pona nga yango na lobaka ke Kinshasa kokuva Etumba contribuaka comme un général à l'époque akende ko parrainer moto ko monsieur bugumestre na PPD un général azali na mapinga parrainer na kati armée non na vie civile donc ngiko ba ke Etumba ka moto PPD bandaka la na bandeli yango. Donc alobi na makambo tali sans pression alobi que contre silaki tout ça mais yango la qui c'est incompétence ya kadima comment yo ko livrer terrain na sima commune au PC église alobi po contre sili yango kindomba komi ko benga eke bougumestre incompétent ceux qui ba pesa na ki contrat na bango na église sili
ya kindomba nini na kati ya makambo etali bango yango nde biloko biso tozosenga ete na union sacrée tolingi bantivaleur ya modèle wana te baventir bongo pongo bile il s'est dit qu'il est de l'union sacrée Kadime il s'est dit qu'il est de l'union sacrée ngai kindomba nali na union sacrée donc bakanisa te ke tokolimbisa mabe na bango ndenge bakambaki mboka mabe tokosala sa sokokodile te me tolingi changement na sommet à l'état po peuple ali na soif eloko babengi résultat yango nde ezali intérêt oyo nyonso tu ndenge tosanganeli ya na Congo na bandeko tizo tosala nini tozobundela soki peuple asepeli biso mpe tokosala nini tokosepela tokolobake etumba na biso eza nini ezwi esika mpona sukisa terrain ya triomphal oyo biso tobengi yango terrain sainte sikoyo bakongomani toyaka soki tokomi mobilize molimo ya Tshisekedi bandeki kokita contre babila tosangani wana mpo tosaka bamarche ngobila tosengi ye soki tosisi année oyo début ya janvier 2021 soki alongoli manzanza na ye wana atie te ayebake biso tokosala sitting population akoyekola yango mpona nini esika ya kotonga biloko na ebele maluko ya livide nsele ya livide kinkolo ya livide akende kotya entreprise na ye. Merci Nabino, merci Tison, merci Gabriel, merci Pati, merci Maître Anissé, merci Serge Kindomba. Merci Nabino, bandeko batali nde bozalaki ebele ya kolanda le meilleur championnat du monde, la Liga eza bongo Canal Presse. Camp na ona Barnabé ekangami ekofumama lobi na tongo pour na numéro ya suka ya semaine. Rediffusion 21h30. Joyeux Noël à tous et à toutes. Botika la malam.